avant bossa la guerre bango bazo aider yo que guerre ezalaka boye bayembaka boye ba koyemba mais guerre photo sala ngo boye pour ezala bande comme susu batangi bakombo to monde bakotsa ba volonté bazali bakakol bazala est-ce que okoyi otanga so parmi bato bazala que non bazaki basé na ba chorale na maison mère tant susu na lubarate na lubano lelo OK moi na maison mère to anda koyemba soki na zati bazelinga na studio na maison mère to anda koyemba mutu akoki kopesa ligne ya chant ya liboso nga ya mibale kakol ya misato ebo alotin nde to anda koyembana nde omona to anda koyembana jour oyemba ebo alotin to bango pour bato so babundisa vérité bakoma mwa lokane so alobi vérité ana utombola ye te nde bato anda koyembana ndongo ka bakera banzembo to yemba wana nyonso sauf rien ngam na bandaka na pesi voix fondamentale na bi bon armoire liboso to sala c boye armoire mibale boye armoire suka to tia tierce to chaté après tout ça la contre chant to ça la mo podaki muto edanga trop nga personnellement pour na côté ba cœur les flamme kapaya ya edanga te so kutu moi mukie na côté ya nani hein oko ebisanga neti. Si je suis très reconnaissant, la coste Mokientonga est toujours yemba. Ngaya na se retrouver na salle d'urgence. Pesanga dans ton azana yoga bien maman, you know, yo médicament nga. Ma voix est trop puissante par rapport aux autres, mais Rolobakeno Kolaksanga va là. Peut-être il est en train de perdre un peu de pédale quoi. Donc il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire devant ah bon l'écran quoi voilà. C'est vérité, on a le bas plus vérité. Au 2019, batolo kuta ba OK musigati. Soufani ba sœur nanga na ti lelo ba bazana bomoyi. J'ai beaucoup de respect parce que nabi peut-être ba comment déjà bassi abatu fait à RDC Lorette compresseur. Non, ne me quitte pas, série Congolo. Yokanga, dos kazinga chuchu lombo. Vocal est menacé contre Nzembo, mais vocal les hommes menacés chant. À l'époque, on a souvent blanc menil, mon ami n'a souvent pas Dadi Kimberly. Dadi Kimberly na côté ba Chanzel kuna bani, yé bika na ndinga système. Vous comprenez? Na blanc menil. Directement. À l'époque là, oh, mais le big, vous avez un master big book, le lobby studio, mais vocalement, boye, man, Élysée, mon marteau, big, à la mourir, non, le big, no, vocal, faut chier, n'entend mon œil. La afnache là, il y a problème, t'as. N'a pas beau justement na studio marcadé, moi, lui, mon plan, mon gars, non, so chier, on a la chaîne, on est ça là bien. Vous comprenez? Ce que nous sommes là, tellement nous message que tout à tolo, attends les ça est normal. Au coquille peut vous ebisanga au sale pécho que non mien talana. Parce que ça est vocal à ma bé, au senga ngote. Au senga yotal qui nse moneza na déséquilibre. Il faut que nous tout ya o azana makambo mo bo ko bete loko mo bo pese équilibre na champ. Et ça peut m'abêter. Et ça n'est mon atteindre que non na fandi boye. C'était prévu na sala on a déplique à yebi ni noa ndé na zoloba mais malheureusement période où ça que déplique à longue to eza lokuta ngana est-ce ngana yebiso ke est-ce que eza lokuta que non ngana loba ite que non ndeza boye to beta dio na nani ona eza lokuta ngana loba ite na ndia ya que non nzembo dodo luyo banini to beta bakano moko na banini kanon onde ni banani c'est bondo obige côté na ngana na kena banini na lukananu moi ma yaza libanda wana bani to mekananu système nani to ye to mekia on a ban eza la liboso ndiaye. Simplement, je dois accepter. Tout ce qui est complexe, il y a Bouzoba. Tu vois, moi, je ne suis pas complexé. Si je demande quelque chose, je dis que non, je vais demander à mon frère, viens, on va chanter. On a chanté. Alors, si au commissaire, on est que non, non, ça c'est du n'importe quoi. Ça, on est un commissaire complexe. Si il y a danger, il faut l'avouer. Et ça l'a rien. Et ça n'a pas chanson peut-être quoi. Mon amai nanga yemba ezalaka nzembo na nzembo na gimalela na carrière penda wa sala mobimba na wongi musika maison mais ki banzembo simba par o ezaya
il y a Elliot Mondo Beo ezalaki kaka no donc faire recherche de pour la raison pour tout, il y a raison pour tout pessim. te di malela ndi na ba période wana. Junior franco-congolais. Alzad Group, votre partenaire sûr pour visiter Dubaï. Alzad Group, très fort pour vos besoins d'investissement immobilier avec des profits très attractifs en matière d'immobilier, en matière de location. Vos conteneurs de Dubaï jusqu'à Kinshasa, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mombasa, Dar es Salaam et partout dans le monde, contactez Alzad Group. Vos besoins d'achat sur commande, achat de toutes sortes de véhicules, vos visas touristiques dans moins de 48 heures. Pour mieux visiter Dubaï, contactez Alzad Group qui vous accueille à l'aéroport de Dubaï aussi bien. Alors veuillez nous contacter sur Dubaï Business Bay, juste en face de Burj Khalifa au numéro ci-dessous. Alzad Group, votre agent la plus sûre à Dubaï, votre voie la plus sûre pour visiter Dubaï, faire vos achats, vos vacances à Dubaï. Merci de nous contacter Alzad Group, vous serez satisfait à 200%. Merci. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir fidèles internautes. Vous qui aimez cette émission, restez branchés, scotchés en même temps sur nos antennes, n'est-ce pas, www.africa Elengi TV et bienvenue dans votre émission préférée, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours, bien sûr, à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais devoir recevoir notre invité sur ce plateau de l'Africa TV. Avec lui, nous allons quand même parler tout ce qui se passe la préambule, évolution dans comment, et aussi nous devons quand même vous signaler la chanson où ils sont en phase promotionnelle. Je cite, je réclame ma femme, ça évolue pas mal, même la plateforme et à téléchargement. On a déjà na YouTube, na vie na mata toujours, tout ça le président Miel des sons, Oyo. Bosinga ngaye na yambaye to mekape to yeba préambule vraiment ma solo nango et comme na niveau nini et puis makamususo pe botinga ki to lobango awa au cours de cette émission avec beaucoup de plaisir. Miel des sons, bonsoir. Oui, bonsoir Mike Lokamba. Bonne santé. Ouais, santé très bien par la grâce de Dieu. Zambazo Pesabiso
santé malamu manguya na quoi tout ça bien. Voilà, avant tout côté on a vif il y a masolo na biso, j'aimerais c'est que au profiter peu à cette occasion to tu côté na né asika okolo banini surtout na ba fan na yo. Ouais, ça émission liboso na yo na année 2019 nous souhaitons qu'à meilleur vœu parce que ça peut continuer na batanion parce que tu souhaites qu'à bola mon baninga na ba fan ya miel de son oza année à vérité donc la vérité est à préambule donc na katia préambule de ba comprendre la vérité ya ba potentialité au artiste na bango zala nango donc merci d'abord nandingi ba accompagner artiste na bango banda nazalaka pena mukie na makambo yango ti tozokola nango ti lelo tokomba responsable a patron ya ba groupe tozo encadrer ba jeune mususu ba kokipe lobby ko ya susu na 1+ na musique ya Congo donc je dis encore une fois merci na batu tout au balingi biso bozala toujours na confiance que ndenge boyoki kaka sauce wana ndenge Mike alobi je réclame ma femme boyoka sikoyo l'album préambule quoi voilà. Voilà, l'album préambule Ozoya Kalamingte mais toujours en moi muke miel de son tout ça en comparaison. Miel ya maison mère na miel d'aujourd'hui parallélisme ni no sala la biso bien que le lokomi président différence ni entre miel ya maison mère de toyebakayo Ozala que non miel sokatiebo ya beti na miel d'aujourd'hui. Miel ya lelo mbora misara. C'est-à-dire quoi? Mais mbora misara état d'esprit ils a combo fubo mesa nango parce que yango nande mutuzo kene na préambule comme nde yekipo eme mamakambango donc miel ya lelo responsable ya groupe na ye miel ya lelo encadreur ya ba jeune mususu miel ya lelo patron ya ba jeune mususu miel ya lobby azalaki que non sous commandement mais miel ya lelo il commande lui-même quoi donc c'est des choses différentes donc c'est clair à voir même na la nuit quoi voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que miel nzelo saliza facile bien que bah circonstances mususu pozo kuta lango du jour au jour lelo vraiment on peut dire que nzela o landiza facile eza facilité eza nzela mo ezala nango facilité mais du moins naza motinda naza moponami naza descendant o eza que quelle que soit difficulté en nzela yango il faut quand même assumer ça pour aussi servir d'un pont. Il y a ba jeune mususu ezane type biso pe ba vie bazala na biso ba serva biso ba pont les lotos zabo pourquoi pas que notre zo pe tout ça la sacrifice wana pona ba jeune mususu bazana biso. Voilà mesdames et messieurs, je dis merci na Willy Mouchene le véritable code Yamboka Ouaza maintenant na Dijon na Katia France na PC Bambote pourquoi pas na Yolande Malula na Katia Suisse. Je vous salue Yolande Malula. Batouba excusez-moi vraiment, ils ont polémique mais yomo rozolo ba album nous a par rapport à la vérité préambule dans beau solo. Tout le bapé moi vérité. Miel lelo a sali orchestre a sali groupe naé patron leader na quoi naé. Na maison mère aux ala qui travailleur personnel ya Weranson. Lelo ndengo sali groupe nayo boye. Sur le plan artistique, bien que vous êtes artiste, vous n'êtes pas nan azo aidé yo lelo parce que ba lobby na maison mère ezalaki ke pour mutoyemba ezalaki pour chorale fanda il faut batanga 2 personnes ou bien 3 personnes bazala wana lelo siko batu wana bazate ozo travailler comment ndengo komi yo moko ezaneti soki boza na classe boza na kati ya koyekola bana o babanga examen eza ba o bazala maele te ba o ebisa banque no professeur a koti bo donc ya tali na bilongi tia lobi no voilà prenez un bout de papier par exemple on va faire l'interrogation dictée par exemple bon mona siko ba o baza maele te wana mabo ko molenga mususu pe ko mona be wana ba kangami na
ah il faut que kotanga ezala bien chiki ya bien moko na ebisa il faut mona ba aventure nyonso to mona na mokili ba théâtre nyonso na chiki salema omoni bu muto akangami pa na prof atuni mais qu'est-ce qu'il y a monsieur quoi je suis malade oh obani malade ga ero mundi ga no interrogation za lelo do yebaka ki wana peut-être atanga ki bien te ou bien cours wana akoka ngote. Donc c'est ça. Donc moi j'ai quand même appris, j'ai été bien formé. À part situation à pays, parce que tu sais très bien que nous on a ministère nabiso et à culture politique culturelle il y a Congo ils a trop bas, ils a vraiment trop bas. Mais nous quand même on est des descendants des artistes qui prend le risque de travailler, de faire la musique dans la période où il y a au Congo. Parce que, comment on dit, mon la ligne, parce qu'il faut peut-être aux Anango, au Sala, au CPLISA public. Donc c'est un peu ça. Donc, mais j'étais bien formé. Non, j'ai des artistes, des jeunes talentueux qui m'entourent. Pourquoi pas conseil il y a Mikolo Moussouba, collègue Moussundenge Zalakaka, et puis moi-même aussi, je suis très intelligent. Très intelligent. Sans polémique aujourd'hui, Mia Desson, est-ce que vous pouvez aussi citer parmi Batoyo, l'air au côté de la maison mère, avant Bossa la Caire, bango bazo ideyo ke kere ezalaka boye bayemba boye ba pa ko yemba mais kere photo sala ngo boye po ezala bande ko mususu batangi bakombo to moni bakotsa ba volonté bazali ba kakol bazala est-ce que okoki otanga biso parmi bato bazala ke non bazaki basé na ba chorale na maison mère tam susu na lubarate na lubano lelo OK moi na maison mère to anda ko yemba soki na zate bazelinga na studio na maison mère to anda ko yemba mutu akoki kopesa lignation ya liboso nga ya mibale kakol ya misatu eboa lotin nde to anda koyembana nde omonaka to anda koyembana jour oyambi eboa lotin to bango po bato mosusu babundisa vérité bakoma mwana lokwane so alobi vérité ana kotombola ye te nde bato anda koyembana ndenge oka bakera banzembo to eyemba wana nyonso sauf rien ngam na bandaka na pesi voix fondamentale na bi bon armoire alboso to sala c boye armoire mibale boye armoire suka to tia tierce to chate après tout ça la contre chant to sala mo podaki muto edanga trop nga personnellement pour na côté ba cœur les flamme kapaya que je salue papa de fait placé Azali donc l'éternel DA donc yé abotama DA atikali DA petit akokufa ka DA. Donc, sur Boya Ngome Matanzamba au Sepelana, parce que Aza directeur artistique moko en vie. Vous travaillez mingi parce qu'à qui bolongwa, vous travaillez mingi, je pense. Si quand même nazwa presque 3 ans ou 2 ans et demi na flamme kapaya. Et puis le fait Nico Boakongo, papa Nico, on a comme on a été moutouana bando mouna papa on a c'est pourquoi on a le bas Nico Boakongo soki na momembelo betelinga maboko. C'est un message. Soit vraiment ça y est na momembela beta maboko de là otaki ah voilà makamana bando sola na miel à garda qui yango bien. Donc bangonde vraiment ba idanga tellement trop bon en fait sans pour autant aussi oublier les rois de la forêt quoi voilà. Est-ce que c'est aussi que artiste on a autant awa parce que tojango ya lokotate mais tojango pe na monoko ne quand même je cite Héritier Watanabe aza parmi bato oyo aida yo na baker na ba chorale ko edenga na baker na ba chorale ndeni non photo yemba boy c'est donc sans polémique hein donc vérité na lingi il y a edangate so kutu moi mukie na côté ya nani hein oko ebisanga neti si je suis très reconnaissant la coste mokentonga et tozoyemba ngaya wana se retrouver na salle d'urgence pesanga dans na yoga bien maman you know yo médicament nanga donc ba période wana que no miel natala boy nga mingi ezalaka so tangeli nga ya za témoin au mona que ba vona bango ezala toujours faible surtout ça na bango na studio au mona peut-être JP qui sazali muto banal parce na bana studio awa
première prestation na JP Kiss mutabandozo wabiso na nani ba trésor na studio Papa Muzito kuna soko que Jean-Marc na studio Marcadé na Paris. Donc toujours les alaka miel recule un peu. Tu vois, miel recule un peu. Donc parce que ma voix est trop puissante par rapport aux autres. Donc c'est un peu ça. Mais na côté yako sali sanandenge zalaka que non ya to chaboy. Donc on est peut-être ngapé na koloba et boloté na koloba na koloba peut-être toujours luka ba voix ndenge zalaka notre auto chap fondamental toujours luka peut-être voix moko ya neni ya ba ya C ou bien vraiment likolo aux comprendre peu moi ko harmoniser cœur na par exemple et vous allez que nous art to luka voix to kangami toujours luka ve mona mai muswa bimisiki ah non ouais c'est bon ah ouais biso tout OK mais koloba que non ko la kisanga va là peut-être il est en train de perdre un peu de pédale quoi. Donc il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire devant ah bon l'écran quoi voilà. Deuxième question avant to qui est rapidement na makambo susu to les gaga makambo wana pour yo participer toujours le bateau zwaka o bimi pour yo participer na nzembo par exemple ya héritier Watanabe pour tiape ba vocal ba vocaux s'il vous plaît non s'il vous plaît s'il vous plaît pour yo participer na nzembo ya héritier ezaka choix nani ya Weranson ou bien choix ya héritier moko. Non, ça dépend ezani ti na nzembo nanga ezala pe choix nanga na nzembo na yo ya 100% wera intervenir moni neti na histoire pendant na ebi vérité ndi yango wana vérité ngana loba plus vérité o eza 2019 batolo kuta ba ok musika te soko fandi ba sœur nanga na ti lelo bazana bomoi. J'ai beaucoup de respect parce que naebi peut-être ba comment déjà basi ya batu fait à RDC Lorette Compressor. À cette époque-là, il y avait Claudia la perle rare. Donc, Nzambe Aebi Kaka. Pourquoi? Et ça là déjà que Netina Nzembo Moko Onasala. Non, ne me quitte pas, série Congolo. Yokanga, dos kasinga chuchu lombo. Vocal menaça kutu Nzembo yango mais vocal les hommes menacés chant. Et ça là demande il y a baser nanga. Vraiment demande à baser nanga à l'époque. Et on a souvent na Blamenil, mon amai na souvent pas Dadi Kimberly na côté ba Chanzel kuna banini yo ebika na ndinga system. Vous comprenez? Na Blamenil directement à l'époque là. Mais le big tout ça na master le big boké lobby studio banini mais vocalement boye ban Élysée Montmartre big azala mourir na ngo le big no vocal faut chele na ntemo na nga afuna chela ya problème ta na epé boy justement na studio Marcadé moi lui pegre mon plan mo na nona so chela nga na plancha na nga sala bien ya mabeta. Vous comprenez? Ce que nous sommes là, makambo po neti tellement mutu mesene que tout à tolo atali kamwesa na ngoya normal. Ukoki pe ko yebisanga usali pe choque no miel talana. Parce que ça là vocal à mabe, o senga ngote. O sengi yotali kense monesa na déséquilibre. Il faut que mutu moko ya o azana makambo mobo ko bete loko moko bo pese équilibre na champ. Et ça peut mabete. Et ça ndenge monga na talinga que no na fandi boye. C'était prévu na sala on a déplique. Déplique à yebi ni nwande na zoloba mais malheureusement période où ça que déplique à longue. Vous comprenez? C'était prévu na salade dio wana na déplique. Même ata na nzembo nanga o ya avant kana nani toucher jouer. C'était prévu na salade dio na petit bouton. Vous comprenez? Na to komi na Marcadé nzembo ya fait de détresse. Vous comprenez? Soki longolinga na motema na yo lukelanga d'espace na est. Moi si j'ai fait le choix de dire que non ndeza boye na besoin to beta na nyona ndeni to komeka na nyona pa kitoko ça la question na nzembo na yo. Si na ça le choix pe na fait de détresse. Vous comprenez? To proposer on payer le roi la forêt na katona bu to beti banini bu. Donc décision à souka to ezala kana maboko na le roi la forêt. Ata osali wa proposition nyonso mais siko yoki miel la moni dio na bino na kitoko ba bisi pe dio na moni pe vocal la miel la cheli kitoko mais yango na de makambo.
Vous comprenez? C'est ça, la musique, ça se passe comme ça. Donc, dans l'orchestre, nous sommes Mokili et les Karabongo. Donc, si vous avez commission, on est histoire à Roberta Tolo. Donc, ils ont un complexe inutile. Moi, je ne peux pas côté ming sur ça. Quoi. Voilà, merci mesdames et messieurs. Pour comprendre Binomoko, ndenge miel Betty Lisolo, tout l'inga rappelé moi vérité zalaboué. Bien que héritier peut côté naïe peut azako se plaindre que non à lobby vérité qui dit vrai entre ndeko na biso wata na miel de son mais to luka pe bandeko mosusu pour betela biso. Mais na lobby est singa na biso ke za lokuta mona ma loba iteke ya chilanga plan na plananga. To eza lokuta ngana est ngana ebiso ke est-ce que eza lokuta ke non ngana loba ite ke non ndeza boye to beta dio na nani ona eza lokuta ngana loba ite na ndia ya ke non nzembo dodo luyo banini to beta ba kanon moko na banini kanon onde ni banani c'est bondo obi ke côté na ngana na kena banini na lukana moi ma ya za libanda wana banini to mekana no système nani to ye to mekia on a ban ezala liboso ndia to beti on banini to koti na ngona kati simplement je dois accepter to tika ba complexe ya buzoba. Tu vois, moi je ne suis pas complexé. Si je demande quelque chose, je dis que non, je vais demander à mon frère, viens, on va chanter. On a chanté. Alors, sur la commission, on est que non, non, ça c'est du n'importe quoi. Ça, on est une commission complexe. Est-ce que tout ni miel à boy yango pour olo belango na cadre on olo belit non miel ici ko ngana ndimi siko que olo bay que non au salaire pécho que non talande eza boye na vani nzemo na ngeza na déséquilibre il faut vocal wana. Non, ne me quitte pas, Thierry Congolo. Yokanga, dans Kasinga Chuchu Luambo. Embolingo na ngayo kei. Embolingo na ngayo waze. Bolingo memanga na mboka yo kokende. Omoni on peut bien on a kati. Ah, bosakana ba vocal. Vocal na valeur à chanson. C'est normal que ndenge mogope. Cappuccino sala ipe shwana nanzembo vient nga jento sigalo natali ke vient nga jento sigalo ngaki ati funa chape poa nakata nani cappuccino ipe no ndinza bona chao banini abenga na tongo on a na longwe blam ni na komi na Paris 14e na yati na studio Marcadet toujours travailler na Leni Bidens likolo na butu na pesi ntsoka cappuccino yoki ya eloko ifo ezala kana plan Ozopan. Oh mama yo bainga sa raison souci na motema yo préféré o kende nene anangi na salini mama to welini mire amouri ba vocal na ba valeur ba chanson bon alors eloko kilo boya munene boya poa boso ba chelo na nzembo na yo et puis celle pe ke nzembo esimbi vandi banini bon ma betia parce que les seuls nzembo e simbaka danger fou l'avouer et ça la yangona et ça la nzembo na ba chanson peut-être quoi mon amai na nga yemba et ça la nzembo na nzembo na gimalela na carrière penda wa sala mobimba na wingi musika maison mais ki banzembo simba par o eza ya Eliot Mondobe o eza laika ke no donc faire recherche de pour la raison pour tout ya raison pour tout simba te di malela ndi na ba période wana na ba période eza ya gimalela tout na ta public ba koyebi sotala toto machaka ba monti futo lo ba public vérité ba comprendre parce que erozolo ba vérité bango mongo pende ba vandi ba ko pa te c'est la vérité oui c'est la vérité parce que na période wana o to yembi ezalaka gimalela Akarme yengo akane koko oyo kuna gie ngana linga surtout que ne ba concert tout ezala en plein air ezala ba foire soki gimalele ye fait de détresse ye 20 na bando yana nzembo nini mama likambo te tovandi na ndako yo kangelinga elongi ozopan soka moni ya yo wana taine voici ma main droite ouverte so moni ya yo na grakumbu nganga to donc bataka et makamone zo silamba na moko gimalele zo ya to fait de détresse zo ya yango ne simba ki makamona nani sko troisième otangela ngandeni ngaza reconnaissant hein. Merci Miel de son, merci vraiment na ba détail tout na ba précision oyo on s'appelle non pas ngana s'appelle il faut s'appeler la vérité. Donc c'est la vérité hein. Lokamba Ozo Opan
tala neti nzembo wana o nazo dédié wana félicitations parce que ezaka quand tu futo la vérité surtout la vérité nini eloko betaka oyo ya Mike Lokamba bato babenga nga na informer na télévision bato batu na nga soki titre nango eza nini mais eza na album te ezaka improvisation oyo na répétition donc voilà mais koyi kokota nango eza problème te yango na yebiso ke non na émission oyo ndesi ko na yebiso vérité ki eloko wana na obeta ngo pe na préambule nasengi yo vraiment merci kaka extrait wana oyoka ngo na préambule na omema ngo ta côté ya nzembo wana sangisi bino kaka na mfumu na Japon Christian Maswana. Voilà quoi, c'est pas un problème, il faut le la vérité. 2019. Voilà. 2019, tout ça m'a quand même belé vraiment au solo là, bien que répétition de zéla opé. Nana tokota rapidement na m'embêter à préambule, je réclame ma femme, mais tout ça m'a miel au sali ba voko awa parmi ba voko parmi ba vocal kanga ya yo pe za na kati na maison mère. Mais boni le rozolo ba banzembo ezala ki déséquilibré. Yo le roye na ba vocal et kangi ndenge ni na absence pe ya baninga mususu o balongwaki départ na bango balongwe yo tikala to mono le kana ba émission bon pas ko seka olobi ki no yo za pena mona le roi de la forêt o simbi makambo apparemment makambo ngo simba yango bien ten eloko mo isalamate kaselo mo pe le betate kaselo mo pe salemate po album mo o pe e bima pe après wana ezati et à part album le roi de la forêt 7 jours de la semaine. Ce qu'on a kati ono yoga ke no miela zana nzembo poache lango ba mangamunio sombora misara solo la nakati te islam boyoga ka imene zenga luketu luzala mambu le roi la forêt parce que zala album nae nazwa ki pe tampe atali dusu moko te ke no ezake no funa pesa bino siko ba enchaînement makambo bozolu yango bo sala ba confusion. Vous comprendre que non peut-être au vandi ba pesio makambu bolo ba non voilà mais ba pesio makambu ero comme yo moko binisa bisopete bozo binate mais zela préambule robina papa to zela préambule to robina alors je réclame ma femme isa nze moment très bien o bato ba sepe nango mais déjà ba bandio ba critique hein bien déjà ba bandio critique mais des sons nzembo eza saturé na ba parole nzembo il faut inspirer quand même tout ce monde lelo époque lelo bat ba message na ba rumba eza un peu facilement bat bazo kangango mais trop de paroles na invité sur ngo comme Socrate ou comment c'est dit à quoi parole nini bozo mona on eza difficile on a ko limbolela bino parole nini o bat ba bengi ba biso côté on a to comprendre osamo lobeli tozo information bat siko yebisanga place bat ba yebisi eza difficile tellement nini ça no limbolela bango biso to ba pauvre de pas donc ba humble serviteur na bango donc so ba sengi na limbolela bango balobi ke nzembo eza saturé côté nini non je parle d'une manière générale ya nzembo mobimba du début jusqu'à la fin wembi bien mais nzembo bato bazokoka kokanga yango te parce que to changer maloba lelo tozomona banzembo beta ba détend balobi maloba ezongi kana suka mais yo za bon te par contre pourquoi oui na style asika ya yo wana ya wana donc on peut pas faire comme tout le monde o eza masona sali yo eza nango me moto pamba ponini olingi obaksanga likelele alukaka paute atimola libulu po atonga ya yenda kwe sili akotaka na moto mwana popiti kasi susi ekoti motema sans hésitation motema eboti barut lokola libende ponini olingi obaksanga kutakati na ye chambre sekaka salon beto esekaka kiti eyuma ngakutoki dibana kanisaka ke naza yanke nzoka basekaka ngai umema nga nakomala nga kipopa nayebaka te mama Clétice o balolelongi na mona yo ya suka soki obona yo likambo te kende sikoza kokende tango kozonga misumbila déjà couronne de fleurs inde na lilitai message clé en wana c'est clair message clé en wana mais c'est un peu dangereux l'air au bimi au sali carrière solo moi non aliboso eza préambule na moi non l'air au bimi si déjà nzembo moko ce qui est récolté ce qui pardon et avancé bien té
ils ont Paul Nangote, ils ont déjà échec total pour Nayo. Alors, Ndenge Nzembo Bimi, c'est déjà combien de mois? Est-ce qu'ils ont récolté vraiment succès dans le de son? Sois sincère et franc. Oui, bien sûr, parce que il faut tenir aussi compte de dire que la chanson était sortie la période électorale. Non, ce n'est pas une accusation. Non, écoute, mon frère, oui. Écoute, oui. C'est ça que tu vas pas comprendre. Peut-être tu vas maintenant parler de l'histoire, voilà. Derrière ta tête, il y avait des idées. Mais s'il faut que réfléchir ensemble, tu vas comprendre que la chanson était sortie juste dans période électorale. Elle va lancer campagne électorale. Les 15 au Balobi, que non campagne pendant les 22, les 15 Nzembo Bimi na audio. Les 28 décembre, parce que l'élection est le 30 décembre, les 28 décembre, clip Nzembo Bimi. Vous comprenez? Donc, Yango est une vague nion soigné à l'élection, mais malgré tout cela, au Yébi quand même que je réclame ma femme. Malgré tout cela, sur au côté na ba plateforme au monde que non achat nango et poussani ba tupenda ba sombi. Malgré tout cela, au monde que non na ba coin ya capitale ezana bateau déjà commis ko captiver bango parce que to bandi promotion nango kaka la na mois de janvier. Autobandisco promotion nango qui est les Kaba TV, Trace TV et tout. J'étais même surpris de dire que non, waouh. Donc parce que l'artiste peut faire quelque chose, mais na Trace TV sur hôtel na hit de 6e. Ça fait déjà du bien. Ils ont le kumka musique. Trace Africa. Okay. Tu vois? Trace Africa quand même est bêti na banane on a donc gloire à Dieu parce que Eriozolo Baboeza il faut au côté na ba investigation et belé à comprendre comment est-ce que Nzembo ekota comme ça. Mais ça na chanson mususu ba bimisipe. Et les qui ils ont des calés ah mais d'autres pas inaperçu beaucoup et tout non peut-être inaperçu pendant que non et bimagi mais c'est ça ils ont qui na ba inaperçu ba ninga mais non il y a ba ningati nazo pela ba ningati nazo lo ba parce que na globalité ya musique il y a d'autres chansons qui passent inaperçues mais ceux qui Nzembo ezo les quand même o eza qui vous comprendre que non voilà ah Nzembo ngo miel balobi que non critique bandi balobe belé c'est que batongo na bayoki yangona bakomo luka ba critique na bango alors ceux qui bazo kangote bazana critique européen sati c'est ça il faut être intelligent donc c'est parce que européen sa critique na minito neti frère na nga telemi on za cuisinier il y a espace pilembo ah na goûter na déguster na no repas na été directement dans lobby ah yo tchaka mungo bebele soit dans lobby bon c'est que j'ai déjà goûté c'est un peu ça donc et vos apaisements donc vraiment donner le temps. Moi je suis pas là pour dire que non voilà non boti ko zelanga na mambona te mais bo bando mo nango ka ndenge zoya biso kende petit zo kende tout et tout hein abela kupkadi antina miss kan ba okelel awentina situl kambuya malangni yaga world. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être mieux de son. Batoubaru retenir nini préambule zoya quand et zoya pena makambo nini. Oyo batoubaru ko zela vraiment. Batoubaru retenir na sengi vraiment nde baloba na Congo do kolo na bande konanga ba artiste ba choisir batana ba on a ba date obimisa. Parce que oya ko oser peut-être oya ko oser na même période préambule les obima que no yepe abwaki. Je crois qu'il sera écrasé. Il va vraiment regretter pourquoi est-ce que moi je fais la musique. Non. Nazo ganga te. Parce que vous confondez ko ganga na ko avertir. Ça c'est autre chose. On nazo avertir que non muto choisir ba date na ba nini eza musique à Congo bima. Mais na ba même période, ba même date et ça est un peu compliqué parce que il y a des potentialités vraiment il y a de la matière quoi on a vraiment besoin de découvrir yango et puis yango parce que c'est du lourd qui se prépare. Merci beaucoup président Mieleson tous na mambebele solo là il faut natika parce que répétition. Merci de la disponibilité. J'ai toujours été disponible pour vous. Merci beaucoup. Et puis quelques remerciements. On a vrai en ce moment. Oui, en tout cas, on a battu sur Obaotalanga. Aux à la vrai, aux à la vrai faux. On a dit que vrai faux n'est pas comme un vrai.
et ça là si pas si c'est vrai comme vrai faux on a des comme moi difficile parce que les années de évangile et singa pe ko benda bandimi mususu je respecte tout le monde oyo ba talibiso na poko lelo to na journée lelo na tanyo so ba la biso je dis encore une fois bonjour à mon ami Fofo Zadior, le jeune entrepreneur. Là, je vois encore Roger Badjoko, le conseiller principal. Roger Badjoko, je vous salue là où vous êtes. Nabosani Pété, Yapati Label, Rita Zango, la japonaise. Hein? Oh, Rita, Azalaga. Rita Zango. Azalane, Moni, Ngai, Natala, Lelote, Natala Takala. Donc reconnaissance parce que on a basser nangai la japonaise Rita Zango ndenge moko pe Masse Moussampa na maman présidente Jolie Moussampa na Bruxelles na Bosani Pété donc Papi Salaoumu hein, les conseillers la PCM Place Aza. Donc encore une fois merci beaucoup Mike Lokamba. Là je vois mon ami Kadhafi Loubaki, Hervé Bomolo, donc toujours opérationnel. Ser nanga Souza Limbondo Linda Bilele, donc ser nanga tout ya Château Rouge na Bosani Bangote, na kati ya Switzerland na moni Mambweni Astrid Mambweni, donc de Switzerland na PCP Bambo Théâtre, ser nanga Doudoum Bananzo, ma sœur chérie. Donc voilà quoi. Papi Congolo, donc il est portefeuille, la PCP Bambote Place Aza, pourquoi pas héritier Boudimbu, donc antidote de bas forme, donc officier bang, hein? Le président firmé Matoto. Est-ce que tu peux s'abonner à la chaîne? Pas s'abonner massivement parce que ouais merci beaucoup, il y a beaucoup de surprises toujours préparées pour Nabango. Miel de son officiel, donc il va s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso pour que toujours on attend. Il y a l'actualité Nabiso et puis voilà quoi. Donc Mike et Lokamba, encore une fois merci beaucoup pour la présence nayo. Donc Darnel Montoto, hein, na PCMBO Théâtre, donc junior franc-congolais. Ali Réal, donc Maître Limbondo, petit nanga le vite la miel, Engi la miel magie, Nabosani Bangote quoi. Merci beaucoup encore. Merci, j'ai dit merci à toute personne au Batalbiso. Merci encore une fois dans le véritable code. Il s'appelle Willy Moucheni depuis Dijon, Kalaming Tenakata Kinshasa. Merci vraiment na Yolande Maloula qui nous suit en ce moment depuis de la Suisse. Yolande, je te salue et encore une fois infiniment na Gauthier Mascotte, là, tous en à Dubaï, na PCA Bambote, Aza déjà na Dubaï, voilà. Et merci vraiment à fan et tout. Et puis, na abonné à Africa et TV. Situation na bino, beaucoup de biso, préoccupation, beaucoup de biso. Président Bakoui, reçoit bureau bien, nous avons contact, na bino, on a évité par quel moyen. Voilà. Donc, ils peuvent directement par message Miel des sons officiel, Facebook Miel des sons officiel, ou bien appeler sur 00243 85 1000 donc 1000 donc 616. Donc on a besoin de bureau, on a besoin de contacter Bisso ils ont la production, ils ont la maramounion, ils ont besoin. Donc tout ça peut déjà dans tout bandit sur la séance, il y a préparation, il y a générique. Il y a générique, il y a préambule, donc tout bandit déjà peut banir, donc il y en attendant peut toujours continuer dans la chanson Moussoussou. Donc mourir à bonne musique, pas hésiter. Il y a recontacter Bisso quoi. Voilà, le numéro est donné, donc nous sommes arrivés à la fin. Merci à Peggy Bokele derrière la caméra. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Junior franc-congolais.
Bonsoir. Et moi c'est bon ça. Na forcé à montaleti qui mama pota continue ka bolingo pasi chaque jeune na mon collègue double remorque mayi prendre marchandise na route ya matadio na beleli ngaleli modoko sunganga monanite continue ka bolingo nzoki ezalaka pasi boye mayi na solution. opekisanga na bima onazala se na yo garisha moba balingisaka bato bakabolaka batoto firme aningisaka mokila soki amoni mokolo na ye pembeni ya shere esalaka na bashe defo pembeni ya mai basolution nalalaka bonyo nalala te uta bomwana na mai asire koleka motuka eza filie na sonas bichuma yala babiboto baileki na cheche yo meminga wapi papa bana ye yo meminga wapi barisha mama yo meminga wapi papa bana ye yo meminga wapi barisha mama talana komi lokola moyanga tomba moresa tatu amela kituni na chiba wele kuti mokare iyo kuminga wapi kada filubaki kona nyoso ezalaka kona nyoso ezalaka kona nyoso ezalaka tidote kona nyoso ezalaka Jimmy Kimbuta kona nyoso ezalaka kona nyoso ezalaka na dire na mwana se mabele oyaloni bite kute kwa kozela 3 jours kwa nonda epi oyaloni epina akozela insemene nduna nalona 3 mois obi makaka te nabwaki maye nabwaki mai na leminga nabwaki mai wili nabwaki mai na lembi nabwaki mai na lembi nakomi ozela se mokano nzambe anokisa tambula amapata yama ebimaka amabele limasalaka amotema omama malikona ya te Israel maiba solution oese ebimaka amapata yama ebimaka amabele limasalaka
lokamba ye lokamba ye sheri okangelanga motema mpona nini yaya napesa nyonso natikisi motema ye motema na eza yoyo yaya tikala na monioko yaya otikala na susi ododo otikala na monioko la belle otikala na susi olorete otikala na monioko akizazaye kizazaye kizazaye suriyaye kaumaye kizazaye kizazaye. Lui on l'appelle le président Kizaza. Moninga incident de ma forme moninga ya fofo zadio. Topesa yo comme président Pambate. Parce que dans ma circonstance où il est, m'a dit que le président Kizaza vient de Paris. Enchanté de vous voir. Antidote de ma forme. Manifeste-toi Kizaza. Antidote de ma forme, tout excellent, mon ami de tous les temps. Ah, toujours, toujours, les abeilles en direct de Parigo. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.